Les belles dames, kobo sanate kozala abonné, pe ko cliquer na cloche pour boyer ba vidéo nyonso yasika. Merci. Bonjour les belles dames, ça va? Vous allez bien? Chez vous là-bas, vous allez bien? Hein? Monsieur peut par la grâce de Dieu, donc tout ça nous bien. Nous avons battu la souffle de vie, c'est important. Donc nous avons la cuisine, tout ça nous avons l'osso, il y a chinois, na chicken, donc na poulet mon comment simple, donc nous n'avons pas la pose au lambaté, hein. Nous avons la pose que na kota na cuisine, na bouka vraiment mis sapité, ok. Nous avons que tout ça la molo comment vraiment vite fait, rapide mais kitoko, ok. Bobi que la mise toujours tant que ça la molo comment mbango mais donc faut que tu les tomolo, il faut que tu n'aimes, il faut que ça toujours temps. Donc on a molo comment vraiment il y a ma casse minute pour nga na benga moda facile parce que ça le comment vraiment facile pour nous. Peut-être pour nous c'est cosa difficile, mais pour nous c'est facile. Donc tout ça la l'eau soit chinois, na poulet, peut tous aller na musu na biso on le sabino. Donc voilà, toko banda cuisine na biso. Ah ouais. Nazali na mix nanga, ou ezali ya mix ya vegetable. Donc mix un peu vegetable na somba on a aslan dans te kango partout mais ngami na somba na aslan na bimisa qui ont déjà comme bozomona. Et nous avons musuni nanga moko abatumba na makala, ça fait longtemps que na lia ngoza. Je pense que ça quoi, ils ont ngombe, ils ont ngombe, no chango pe na four pour to chauffer mo ndambu. Et nazali na soso nangai yango yo. Awa tozali na crevettes, donc crevettes no chango pe na loso. Donc voilà, donc comme on a vu que recette est vraiment simple. Donc voilà les belles dames, on a soko déjà soso nanga na longoli yango ba poso. Donc là c'est na lamba soso nanga na longola ki ba poso siko o etikali. Donc nazo chango banzela pona ekotanga assaisonnement très bien. Voilà les belles dames, soso nanga comme on na chango banzela et comme biso boye. Donc eza ba soso mi papu na mi pende mix donc na chiwana et eloko na koya kocha épices na o ezali oignon, ezali céleri na kati, ezali na ndembi na tutaka na mixango etika nanga na tchana congélateur ya onde na koya kocha ndambu na soso nanga. Donc na kofungola na tcha muki na soso. Donc toko banda na soso na biso avant que tokota na loso parce que loso ekoumela na ngote. Donc comme vous voyez, na lobi kena meka épices nanga oya sika ona salela onante ezali garlic, ginger and chili. Ne bozomona ezali tangawis, ail na pilipili ba eza mixé ensemble. Donc ça ba boso pe na utiliser ngo. Donc na meka ki yango na mak na mona ke sala ki yango vraiment bien. On salela ngo pe ana soso et tokonika on chandambu. Moi pilipili wana na moni ezo sala bien. Ça pas que pilipili na makasité mais ezo sala vraiment bien. Et na koya kocha bouillon nanga ya elengi. Donc bouillon ya elengi ndambo etikala nga na soso na salaki ya soso rôti. Donc na kocha siko bouillon nanga o etikala kindambo. Et na koya kocha o ezali bouillon ya jumbo ya poulet. Donc na chandambo pour il faut na meka encore mungu avant que na bakisa. Voilà. Et tu peux mélanger bloc auto chinano avant que tu bakisa bloc comme soso. Voilà, na komeka mungwa. Mungwa nanga c'est bon. Na kwa kocha ya muscade, c'est ma un peu. Nous moni wana. Et tu vas cocher black pepper. Boy, vraiment qui a la black pepper mingi. Donc ça là vraiment beaucoup bien. Donc on a tué black pepper. Et on va cobaquer ça. On va cobaquer ça citron. On a tué moi il a un bois citron parce que ça sauce on a ya kotumba. Donc moi citron et ça là kata bien. Et tout mélanger. Donc les belles dames, mais quand vraiment ce que au moins ni on a shop mais quand on a vraiment bien et ça vraiment bloco goût moko ya bien za tangawis
ail na pilipili. Donc meka ngo eza vraiment bien na sepeli nango. Eloko na kwa ko bakisa les belles dames. Na kwa ko bakisa ezali kaju dans lingango mingi loko na otumba et ça la pe moi goût vraiment ya bien loko ya barbecue hein. Na lingango pe minga somba ngo na Costco, yeah, somba na Costco. Dans notre chango ndambo, et ça vraiment des choses que otumba la makala na viande ou aimé. Et ça là vraiment musuni vraiment bien na somba na Costco donc mekango aux appels de cité pour na misuni. Donc na chango comme moni pe nazo mélanger. Le lot sauce na biso et que la sauce normale. Et la sauce te que non to ngati to colorant te et la sauce encore normal de besoin na to tika na couleur nango ya sauce. Donc voilà. Et donc on a quoi ko bakisa na quoi ko bakisa le kasuka na ko cha mayonnaise. Donc on va vraiment mayonnaise. Donc on va dire original mayonnaise, ça pas mayonnaise me susciter. Donc ça vraiment on va dire pensa original mayonnaise. Donc on cha mokié. Le bon na chebelete. Tu tiens mon pied et te mélanger. Donc on met tout parce que mon wanabiso c'est bon et tout, ok. C'est bon. Donc tu sais que ce sont abiso et quota. Et puis ça tape pour 1 heure de temps, ça tape pour 2 heures de temps, mais on a un petit pour 30 minutes, 40 minutes et on a pas de four comme air déjà équillé. Mais ce qu'on a montré que nous on a tant problème exacté. Donc on a un petit casse sur un bouée et on a permis ce qu'on a ce qu'on a l'eau sur la biseau tout ça la l'eau parce que recette comme dans le lobby, ça recette vraiment tout comme mélaté, ça recette vraiment facile et rapide mais qui toko, ok. Après presque 2 heures du temps, oui, donc 1h40, tu vois ce qu'on a sur la moto. Ah, on a zali na huile nanga coconut donc na shake yango déjà bien et na koya kotia yango likolo ya sani nanga on a kotia na four. Donc on a passé déjà sani nanga ngo mo neza moi mai na rinsa toujours on va kina tia musuni likolo. Donc voilà. Et musuni na biso c'est ça ici to ko balusa encore avant que to tia na sani na biso à four. On tourne encore musuni. Donc voilà, c'est bon. Et on va classer mon suni nanga na sani. Déjà na tie four nanga na moto ya makasi comme d'habitude. Na tie four nanga échauffé. Ce four nanga na moni ki échauffé makasi. Après cela comme d'habitude tu quitter ça un moto na biso. Donc na tie four nanga na maximum ezali na 250. Na tika on d'abord tape na 15 minutes moko na tia sauce nanga te échauffé na tika na sauce nanga libanda entendez que toto banda osala sko loso na biso. Voilà les belles dames pour dans loso na biso na na crevette nanga na na litungulu pe na na ndembi et to kokende sko ko tia nzungu na biso na moto. Donc les belles dames wana na tia nzungu nanga loso et loko na kotia sko mafuta. On a nzungu moko ya kilo okoki kosalela nzungu no ya kilo eza na problème te menga na osalela nzungu nanga loso pona za komana nzungu moko teki ya kilo makasi pona kosalela loso nanga ba chinois so na sala ngo na nzungu ya loso na sa no komanga na sala ka oyanga na tia mafuta nanga kombo mo mafuta pe ebele elekate tika mafuta nanga chauffer so mafuta nanga chauffer après na kozongela bino et na moni ke four nanga yi est chauffé donc kokotisa soso na biso na four lokwa four na biso chauffé. Donc à côté de ce qu'on a la four et na diminuer moto nanga na 200 pour na siko pour ekota moto malembe na tia moto nanga na 200 degrés. Donc la monique ma futa na biso pe awa est chauffé. Donc ma futa nanga chauffé bongo na kotia litungulu nanga. Na tia dans litungulu pour na faire dans litungulu nanga elenga. Na tia litungulu nanga et na koya kotia ndembi. Et to tika ngo vraiment elemba. Et to balusi. Donc
voilà namoni vraiment ke biloko nanga elembi sikoyo eloko oyo nakoka kobakisa mix nanga oyo ezali ya vegetable nakoka kobwaka ngo na kati tokotia ngo nyonso te donc ozotia mesure oyo olingi ezala na loso na mesure ya loso na mpe ndenge eza donc natie na ndambu bongo na balusi donc on bâtit encore un peu, donc voilà c'est tout. Et tu finis ka biloko comme si tu tiens la moto et kalingama tu quand tu as 5 minutes et kalingama moi lili wana vraiment elongwa selon mbeso elongwa vraiment kalingama et na kozongela bino poto bakisa biloko to ko bakisa likolo to kozongela biloko na biso check na moto tout à la ndenge komi donc voilà on a vraiment que biloko na biso sur le côté moto. eloko oyo tokoka kolandisa na kotia likasa nanga solo makasa mwa solo epanzani déjà donc na kotia mwa likasa solo wana nde bomoni wana soki ozanga makasa solo ya minene kokotia noka ata mibale eza nango na problème te quoi e nakoka kobwaka cube magie donc nakotia cube nanga moko natie cube moko. Et nous avons un cube où il y a bouillon légumes. Donc nous avons un cube où il y a bouillon légumes. Nous sommes un peu dans Carrefour à Paris. Donc nous mettons les lots. Donc nous avons bouillon. Donc nous avons les légumes dans un peu dans Kati. Nous avons un cube dans Gaïolo. Moko, il y a bouillon légumes. Donc nous avons Kati Kati nango. Il faut d'abord mettre mungwa avant qu'il n'ait pas pour nous on peut la saler la montée et la première fois on évite choses dans la mungo makasi des choses dans la mungo makasi et on a mungo makasi te ça va na mekiango donc on check katikati na nga ya bouillon légumes on check manger na nga moko et na sangi si bien et na kwa kobakisa sikoyo crevette nanga donc crevette nanga na sokoli yango et tout donc c'est comme ça et na kwa koboa kango awa na kati donc crevette nanga ba crevette ya minene eza ba crevette ya mitete mais soki apena kwa mikie oko tshona mikie eza na problème te nga ozanga eza ba crevette ya minene wana ya mikie te donc nakotika sikoyo biloko nanga encore etoka encore mokie ata mpona 2 à 3 minutes encore esangana biloko totie na kati et eloko nakoya kozwa nakozwa bol nanga po tosala sikoyo loso na biso bol nanga et dans une verre nanga mesure ya loso naza na loso nanga awa nakotia mesure nanga loso 1 natie mesure nanga loso 2 et natie tolobaka 2 et demi mpona biso te eza lebele donc natie ka 2 et demi ya verre nanga loso donc naki kosokola loso nanga mpona olamba yango boye te namoni lokola loso nanga vraiment ebimi mokie na obakisa encore kopo nanga moko donc natie 3 kopo nanga oyo 3 kopo oyo et demi et naki kosokola loso nanga soki osokola loso te okoki otya nuka mbala moko na nzungu na yo nga vraiment nasokola loso na ngai nalinga te nasalaka loso mbala moko ntango eza bongo donc j'aime ke nasokoli loso na nga et après nde na yo tyango na nzungu na nga bisika na olambela donc bomoni vraiment nde biloko na nga ekomi emixami très bien nakomeka mungwa na nga eyokani te sikoyo eloko nakotia bouillon nanga soso yango nde nakobakisa ndambu mpona mungwa na nga eyokana donc natie bouillon nanga soso kibo eza na goût bien les belles dans la France omeka kibe oyo ya légume eza vraiment na goût moko bien nasepeli nango nzamba liboso nasalela yango nasombaki yango na tokendaki na Paris na février
On va regarder par exemple en février. Na moni on prinza ils ont vraiment na goût moko bien na sepeli nango. Na bossé on a balegi. Donc non mais encore mungwa. Mungwa na ngatu na moni ke epesi goût. Et na ko chata moi black pepper mokie. Moi black pepper na ngana tindambu. C'est tout. Vous dites qu'il y a la black pepper, donc j'aime bien. La black pepper, ça la bloque bien. Après, on va commencer à faire l'eau sur la biseau. On va l'eau sur la biseau, l'icolo. On dit que l'eau sur la biseau est et ça gagne bien. Donc, c'est vraiment facile à cette eau. Donc, on va continuer à faire l'eau sur la chocolat qui. Donc, on va mélanger. Tout mélanger. Et tout comme mon pied et c'est calé na mali sousou. Na ko diminuer moto nanga, pour moto nanga na moni c'est vraiment makasi. Na diminuer moto. Et on va bien pour ça la lutte libaya, pour lutte libaya dans le bomba ça bloque à boyer. Donc il va bien selon nous monter. Donc ça là est comme exactement pour balusa, pour l'eau sonore et zikate. Donc on tire encore et c'est mélangé encore bien. Déjà bolo so faut pas que tu aies ébélé. Ce que tu as encore ébélé les belles dames, l'eau sonne comme un poto. Donc faut pas que l'eau sonne et ça a beaucoup de maïs. Donc on va mettre 3 copes na l'eau sur 3 et demi à l'eau sur et na 3 copes na ya maïs pour nous on que non l'eau sonne et ça a poto. OK? Donc c'est ça qui n'a sali. Donc, on diminue mon ton à 3 à 4. Donc, on tire comme ça et tout comme malembe, comme le monde le son abisso, et tout comme malembe. Donc, c'est bon. Donc, voilà. Donc, on boit comme sous, total la sauce on abisso, la sauce on abisso est commis. Donc, au fond là, ouh, nous avons mon des motos et zali. Donc chauffer vraiment. Sous son on a 200 degrés. Donc on a bien d'apoto mona, mon de poulet na biso ezobela vraiment malembe. Ezobela vraiment malembe comme moni wana na ko suko olive. Pardon, na ko suko coconut oil nanga quand on est na moto boye na boaki likolo ya soso na ngandam. Quand on est moni wana pour la sauce nanga ebima ya ko kaukate coconut oil pepe sa sauce na biso goût moko vraiment kitoko ça la vraiment yami to kozongi sa sauce na biso ebela malembe en attendant que l'eau pe ezobela parce que to la l'eau na biso to mona ndelo na biso ekomi bon moi vraiment que l'eau na biso mai ekiti bien donc l'eau na biso penza ezobela bien to diminuer moto na tilo moto na tout on a 3 donc voilà les belles dames on a tie maïs na biso donc maïs et tout kaka pour to lion pe na maïs et total la siko l'eau na biso bon on ndelo na biso vraiment mai ekiti mai nanga ekiti vraiment bon etikali vraiment mai na se siko eloko to ça to bakisa mai te soko lingo bakisa mai et na problème to ko bakisa mai vraiment mokie mais ngana bakisa mai te parce que mai za toujours na se na lo fil que mai za na se siko eloko na ko sala na ko balola loso nanga bon moni mai na biso eza toujours na se pour na se za toujours na mai. Donc na baloli loso nanga comme bon moni donc on va tout ça dans le système ya Afrique tout ça dans le système ya Congo. Toto baloli loso na biso boye na la chasser nanga sika ya pas près na fongola ki na kokoti sa chasser moto nanga eza toujours na se donc toujours na se bon on est au sali système à Congo dans mon balamba na Congo ba yebi système à Congo et to qui fini to fini ki to tika loso na biso boye donc toujours na moto assez moto nanga na te na 2 na 3 na katikati wana donc ezobela vraiment na moto moko ya sepelo so nanga vraiment e kauki mai nso te bon moni ke mai na ngeza toujours moi vapeur wana ezali nana na latisi yango chasser boye e kosala sikoke elembisango malembe na tandis que soso na biso ezobela on peut non à tout à l'heure on a après ba
15 à 20 minutes tozongi siko poto yota la loso na biso niveau o loso na biso ekomeli tellement que monte loso daki toujours na se donc on a la poso banga te kozika donc voilà pour ta la siko to mona ndenge loso na biso emati donc voilà bon moni vraiment kendo loso na biso elembi bomoni donc vapeur wana kaka ya ngonde mtesali ke loso na biso elemba bomoni ke loso na biso pe ebimi moko moko ebimi te ke non ebimi poto poto te donc to ko balusango o esanga na ba o ezaki na se e matali kolo ba o ezaki likolo ekita na se donc voilà maintenant linga nzungu o mami asalelaka mmeka pasalelaka loso na o ya chinois so na moni nzungu na pe na osombango ezala vraiment nzungu moka kilo eza bien mais nga tellement que na nzungu ya kilo te c'est ça qui na saleli na nzungu na nga loso normal donc so na nzungu ya kilo te ko sala nzungu non ndenga na saleli comme ça. OK, donc voilà loso na biso vraiment comme bomoni wana ebeli vraiment bien ebeli poto poto te ebeli vraiment kitoko comme bomoni wana donc otika toujours loso na biso ebela tozipa toujours loso na biso en attendant que tozozela soso na biso ebela et tokolongola loso na biso pona siko na otika toujours loso na moto na muke pour garder toujours moto sinon te eko koma malili to fonga to mona niveau ni soso na biso ekomeli donc simba na maboko te parce que les belles dames ekozala moto et tokobalusa soso na biso tokobalusa bomoni eloko na baki pona kosalela malamu nango yango oyo biloko eza moto e yo ozobalusa monike ozika te tamona na mebino encore na four total la biloko na biso donc na kitaki moto na nga po parce que fenali yesa bana botana musuni na nga batumbela nga na makala pa maman bébé apesa nga ngokala na moni yango encore na congélateur na bi toi avec l'osso ça va aller bomoni dans la chauffant seulement oh vraiment yummy botala yummy batumbela na makala parce que on a chauffant ngo kaka et tokobimisa pe soso na biso donc soso na biso pe ekomi yummy toza peut-être que ekauka makasi toza na soso na biso tolambi soso na biso et toza na loso na biso comme ce era kolongola ngo chasser omoni loso na biso eza toujours moto le quoi tolambi na nzungu ya loso eza toujours moto po togarda ki chasser wana poza ezala toujours moto comme omoni wana to loso na biso ebeli vraiment bien ebeli vraiment bien donc oyo eza musuni na ezalaki na congélateur na pourquoi pas na chauffer yango lelo toli yango na loso na biso balia kaka même biloko ya rapide les belles dames ewumela kaka eloko moko tozalaka otie na moto olambi mba moko ebeli eza te donc voilà on servi ems donc meka vraiment loso oyo okozala desi te mais kaloso kozala desite bon wande loso na biso bimi loso na biso bimi peza moko ponga salinga mingi loso moko alinga te que loso za la poto ya préféra loso na ezala ya moko et na kotiere soso donc totie soso wana tokata musuni na biso donc musuni biso c'est comme ça tochili pe musuni soki alingi abakisa akoya kobakisa ya moko problème te et tochili pe masangu donc voilà biloko na biso c'est comme ça les belles dames donc on a représenté bien on a ça biloko na biso yango vraiment comme tout ça vraiment simple donc vraiment rapide aussi donc biloko na biso ebeli biloko tolia biso yango kozangisa te soki ozolia biloko no boye okosala salade pembeni soki olingi mais nga nasali salade lelo te nasali kaka masangu yango nde tokolia yango pe toza na ba sauce na biso oyo tokolia yango donc okotia même tomate likolo ba sauce na yo likolo kozangisa ba sauce na ndako te po esalaka yango vraiment yummy. OK, donc merci beaucoup na bino nyonso bozalaki wana mpona kotala recette na
biso oyo. J'espère que recette oyo et sepeli sibino. So monique sepeli sur les belles dames. Tikela un commentaire na se aimer vidéo so za mutasika zala abonné na la Rocho et que ça na bien makasi. Merci beaucoup na bien nous toujours on a na kolanda la Rocho. Ce que monique kolanda kapel lo sono e ba chinois différent kenga na sali yanga. Tikela un commentaire na se peut-être comme sous na robakisa na sala ndenge yo o salaka. OK? Merci nzambe azana biso ko bosa tukuna na Instagram kuna bisika na postaka eza la Rocho na Instagram okomona nga kuna nzambe azala na biso bozala bien nzambe bomba biso tokuna na mususu mukolo mususu bisous bisous tina te et comme tina bye.